système où les adorateurs. Tu peux quoi adorer te? Oui, bango enseignement sika. Si on n'a pas besoin de biloko mabete. Biloko mabete ngobani ni ba faux adorateur ne Jésus baki. Ba mutasambela masaka neka masumu. Mutasambela ka bongo na motema te. Là eza lolengo nzamba zoluka ba adorateur bongo te. Na sali mardi, mercredi, jeudi, vendredi na sema toujours masumu. Samedi na keko kota tubela. Donc tu benga la confection en français. Makambo sambela lelo to mone komi logo la coutume. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kola pie mapapu masope mafuta Toko kesi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yasika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15, pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo bongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir ya Europe na ba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango tolobi, bienvenue à tous. Boza bongo na émission na bino bolingaka mingi table sainte émission sepelisa bino émission to embelaka bino basai na Nzambe o ba defilaka awa boyebi bakomona bango na bilongi na bango bongo tika na pesa bina no mbote na balandi na nganyo sika bazwami de partout na monde entier sika bozo libaka kolanda biso na table sainte. Le Dambel Bino, encore une fois, pasteur Richard Mangando, Olobaka pas mal kitoko de la part du Seigneur. Alobaka penza, malobe fanda, maloba boania, bilmo boza ba témoin, boyoka kana ba intervention ndeni tala kitoko. Bongo lelo nazo yambaye po alanda ki c'est-à-dire aussi qu'on peut sa série ya ba enseignement. Ils ont intitulé les vrais adorateurs. Les lois ont chité na ba émission na c'est-à-dire toute sa récapitulation. Il y a une oya le baki pour conclure enseignement na sur les vrais adorateurs. Mais yambo to yamba si Yesu na plateau na biso ya après-midi lelo to senga na régie. Achi la biso le yembo to souffle mamuke po to comme ta mo escalier po bona biso ezana mo étage to ti comme ta escalier to pe mana muke yambo na invité na yamba invité na ngai ya pomdi lelo régie. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongo dine sengo bato basuzuki na sina komi sedi bona Yesu
Merci. Et naïbe te lombo se peli ici balandi na biso nyo se sika bazwa mais mingi na wanga mama coach Tiffany Mokwa. La députée du Parlement Céleste. Députée quoi? Baki cela ici ce produit fini en Zambé et sika azwa mina est. Basalam mama Tiffany Mokwa. Pourquoi pas na wanga molongani otozana ena ville province na biso ya Kinshasa directeur Moïse Piame. Yao yangoyo na linga coming papa bana bongo sans plus tarder na kei ko tourner vers invité na ngai ya pomme dia lelo à la personne du pasteur Richard Mangando Nyekese. Bonjour pasteur Richard. Bonjour maman Mariam. Comment ça va? Ça va bien ngolo nzambe. Na moni yo système changer lelo to ça peut debout eza décision to nini? Bon eza décision tezaka ndenge to moni ke to ça l'émission de là hôtel ma poto vandi pe mingi. Quand même toza ba mwela te toza ba to tambola ka photo télé ma be boss noté be boss noté ba mutam suba ka zaki non toza ka be boss no parce que ba réseaux sociaux bon mama ka mebele mutum susu mona Facebook mona ka elongima makolozo mona te na sina mona ba tumo ba balana balingana mari ko wana balingani ka mo seza ka ovanda nzoka zangi na ba ki mwela bande kona suba limbisa biso alors tant comment ki ba obala na mokolo mobala ko mona ki mosinde ya lingayo na Facebook donc et puis ça qui est plus émotion. Alors biso quand même toujours tambola to vendre raté parce que mon compé ko ça la passe mais l'autre se pele peut tous à la hôtel ma amen pesa no balandi son beauté vraiment na pesi balandi na biso ba vrai adorateur vraiment na pesi bango son beauté o ba sepela na biso o balinga ka matia na biso ba sepela na biso vraiment partout par place bazali ba auditeur na biso o bazana 5 continents vraiment na pesi bango son beauté lelo c'est la conclusion matin no pasteur Richard si les vrais adorateurs. Le penda ozo chito ozo conclure ba réaction ba tozaki ne ba yamba ka ondene ko zo ki ba appel ba ndeko ba benga ki yo ba critica ki ba loba ki to ba sepela ki ou bien ba sepela ki te vraiment ba ndeko côté à critique vraiment na monité vraiment belé ba sepeli ba bengenga partout ezala ba ndeko États-Unis ba ndeko Europe partout vraiment ba bengenga ba féliciter maté ao ba belé pe ba zongeli nzambe makati na solo parce que ba to ba kasaika ki ko sambeleza ko ya église ko yemba ko tea osana nyoso lingi. Donc, Mathéo, tu vas comprendre que non, Bazaki n'a pas vrai adorateur. Parce que c'est comme une coutume qui ressemble déjà vie. Tant que tu as une vie chrétienne, cela veut dire vie est à 4 et l'autre salle. Et là, ce que tu vie est à Natina Morote. Alors, Babylone, tout ça, rapport, tout le monde qui a gagné vie. Ndé bandeko bazali bana mboka bakenda poto ko luka vie non. Au monde musa tiki Congo bien na Angola ko luka vie. Ba musu bana ba poto ba musu bana ba Amérique bakenda toujours ko luka vie. Vie ba olobela eza vie matérielle, vie boyoza vie sociale. Mais vie otobela ke eza vie éternelle. Ozomona to baki vie eza ki vie éternelle parce que eza yesu moko abiki ngazali vie. Nazali nzela pe nazabo mo. Donc yesu moko aza vie. Alors bato ba bande ko sambela comme mon mesano à travers Matthieu maman Mariam ça vous flatter na zuba pelle et belé surtout bande ko France man na pesa bango mbote bango nde ba dominer mingi. En tout cas bolingo na bango e mataka parce que sona bato ba benga ka mingi za France. Eza France wana ko loba ma nazaka sincère avec bango ke no bande ko France et c'est la base za mibali babi papa to landi ngaku tuna bona bande ko tambola na makama sumu trop mais bato me ba confesser mama mebele basala ba se reparti makati na solo na pamboli nzambe ke Matthieu e pamboli batu vraiment nzambe akumisama donc nzambe apesenga Matthieu aspiraki ngai e pamboli peuple na ye ndezaka esengona ke no batu ebele bazongi siko na bergerie bazaki libanda bergerie cela veut dire bazaki na bango ko sambela mais ba osana makama mokili kozonga na bergerie singa elingo bakino muta zongi siko na makolo yesu masa diriger nde akoti siko na kati ya bergerie vraiment nzambe apambola bango mingi sinon e pamboli batu makasi. Merci pasteur Richard Nyekese Mangando. Qu'est-ce que tu voulais dire na libota olingo yebisa bango nini na thème o les vos adorateurs. Ba tu baby ko adorete oyeli bango ba enseignement sika Matthieu siko bango ba yokate olingo yebisa bango pena nini mozindo ya les vos adorateurs olingo ko loba nini olingo ko bimisa nini na kati ya thème o les vos adorateurs otalisa libota na nzambe loko nini ya sika o bango ba yebito ou bien o ba sala kate. Bonanga tesa libota nzambe makambo sambela lelo to mone komi lokola coutume osomona ko sambela to kasinde biso botamaki mama Mariam tanga na botamaki nakutaki déjà église mo songolo na tanga kombo ate religion mo boy au place ba parents nga bazali osambela mais là on a ki ko remarquer na religion oyo to bana okenda messe ndenge to bana oloba à l'époque wana messe na kosa nga masumu lundi na sali mardi mercredi jeudi vendredi na sema toujours masumu samedi na kieko kota tubela
donc tu benga confection en français au confesser masumu dimanche obimi mo centre oye nanda kwa nzambe et comment qui bon comme dès to ko zai bongo to ke olia communion et puis na omona que tant na koli babi fo na kula communion avant kula communion faut kota babenga o malongi na se malongi tina c'est premier communion ne omona sou kota malongi pose la confirmation na kati ignorance en tout cas ne ba yelo côté alors et comment il la coutume alors tant nzambe ko benga ngaba na bongo la siko motema na comprendre nzambe c'était l'église à réveil que na baneko tambola kaka na kimi classe na zo tambola na kutane moté azote ya libanda na comprendre que non ayota senga sikoyo message à croix o ya Jésus Christ alors neko bongo la siko motema ti lelo ne na za mama Mariam alors ngana benda ba tu penser ngo banini iloko zaki même pas femme samaritaine baneko sambela parce que bano sambela nzambe na ngoma mo songolo place batika bakoko na baneko sambela liboso. Alors, tant que Jésus, parce que réveil ma casse n'est pas Jésus. Alors, le quoi Jésus a montré que nous battons dans la scène à l'Olenga, basé garé à patiner, mouta baby ça na jardin dedans, Nzamba longola qui est. Alors, Nzamba quoi linga mutu mingi, azaki toujours na besoin ya mutu, azonga na bonde kona Nzambe. Ndio mona bane ko tinda ba prophète, abane ko tinda ba prophète. Alors, tant bato bane ko ba prophète, bato linga ko zonga na boka na Nzambe te. Bien que Nzamba linga mutu me mutu ya linga Nzambe te. Bato wane ko bomba prophète et comme une époque mon nzamba monika tindi ba prophète bato baso bomba prophète nzamba décidé afandi na conseil des ministres alola abino sengeto tinda mutu moi qui na kufela peuple po azonga toujours na bonde kona ngana ye alors bato no so badaki wana bushibe même ba ange même ba être mutu animaki akufa zate nde Jésus andima babiki non Jésus andima ki akufa alors tant que Jésus akufi aki comme toujours bato ba esprit réveil ki bato ba bongola motema bazonga bonde kona nzambe. Alors tant que c'est la coûte de la femme samaritaine parce que Jésus est dans Zambie moko nasi mkosto kwa kotali sarasema wana tant que coûte de la femme samaritaine Jésus ba ki ba coûte na mwasi azaki mo sandumba azaki na mibali 5 Jésus ebaki tant ba komi na mboka mo Jésus afanda bino na abisi ba disciple na kinzala menzala Jésus yoka ki nzala obiso yoka kati ozomona ba disciple bino na bo moto sali ba bibo to ke ko luka Damas mo quelque part to lukela Jésus alia Jésus mona boye mo si mo azoyana ba récipient na ya otoka mai amu Jésus senge mabino femme pesa ngama ya komela yabi oh yo na mona loyengi noza jif ngana za samaritaine biso na bino da to na conflit depuis kala to yoka na te comment senga ngama mai Jésus bi oh soko ebaki muta osenga o mai il fallait ndio na osenga ngama mai parce que mai yo ko pesa na sona meli yango lobi no za sona besoin mai mais mai ngana opesa yo okoya sous jamais a na Lisibon Jacob atikela bino so mona ba bandi dialogue moi c'est nga prouver Jésus qui ya sambela ka binzambe bia za motema malamu sambela abi ozomona ndenge za boye ngomba oyo kutu biso bakoko na biso babano sambela nzambe na ngomba wana Jésus abisi mo sini na bino moi si ndimela ngai tango eza sikoyo tango ekoya abi pe tango ngo eza sikoyo jamais bato bano sambela su nzambe ni na ngomba wana ni na Jérusalem ni na Judée ozona na mama Mariam alors Jésus ngai alexekelo bon kolo azoluka sikoyo basambeli ya solo o bakosambela kanzambe na molimo pe na solo nangana la sa penser nzambe ngoza ni pona batu ba retire message ngaka ngo banike batu basambela nzambe le kwa lolenge su ba mesana kiti batu basambela nzambe le ka komi kwa kutimite ke to mona ka muta osambela me makamunyo sa batu o mokile sala ya sala kanango muta osambela me azoyiba muta osambela me asaka na ikobo facilement muta osambela za escroc muta osambela do makamunyo so mona ka ba paye basala ngana mona batu musuba osambela me okutena makama mokili toujours mutaye pa nzambe me na tongo ake konkota concert ake obina banze moka wezo pesa nzambe gloire te anangana me mabatuka raisonnement batu ke non biso dezo préparer batu pour l'enlèvement alors que tasa ke mutu fa comme vrai adorateur Mariam jamais même ndengo zana mama na ndimite ke tango linga ko sombela mba o linga jamais sombela mba za pirate ozomona ndengo linga la tele ko za original il faut que lamba eza original o luka sapato eza original pour nous bagada biso biloko ba chinois biloko ba ngwanzu mutu mo ngala telo ko za pirate te même mafuta opakola jamais ko luko so mafuta eza mabe siko nzambe pas na besoin biloko mabe te biloko mabe lingo banini ba faux adorateur ne Jésus baki ba mutu asambela masaka ndeka masumu mutu asambela ka bongola ne motema te là eza lolengo nzambe azoluka ba adorateur bongo te nanga ko lakisa batu ka adoration zaka ko yembela nzambe te mais adoration za vie na biso to zala kana chaque jour ça veut dire place mutu asala ka faut adorer musala mutu faut adorer nzambe libala mutu faut adorer nzambe. Donc nous sommes dans ça il faut même toujours adoration devant Nzambe. C'est l'ingo là que vimo comme mutaza toujours symbole devant Nzambe, mutaza la correcte, za la lolengo, ndenge ba bengi biso ba Christo. C'est mon Christ ngo bani cela veut dire motona Christ bazo vivre ensemble. Ozomona.
parce que nzambe avandaka nde kati ya mutu nzambe avanda batemple tokende osambela wana ezaka mpo tokutana parce que bible biki no eza malamu bafrère na basere bademere ensemble tokende na église ka mpona kocelebre bakilte mpona kozwa baenseignement mpo tokola na molimo mais nzambe nde avanda na mitema na biso parce que bible biki nzambe afandaka te na bandako etongami na maboko ya bato ndako etongami na maboko ya bato neti église na nga par exemple nga nde moto nazoki totonga boye totya batole totya bachevre tosala boye wana eza pensé na nga mais nzambe afanda pena kuna te mais nzambe azovanda na église oyo ye moko asalaki église eza motema ya motu keno oyo babibi keno po akobebisa temple ya Saint-Esprit akodétruire mpe nzambe biso tomema nzambe neti oza boye biso contre bandima akomaki na hypocrisie moko akomisaki bosantu ntango aza na église mais libanda baéglise tala bandimi toteka bango bacomportement na bango bakazalaki nzambe afandika so akomi na église nde abimisi kibosantu nde place na komona afandi kimia lokola mutu malamu mais zela ya abima libanda omonaki aosa bagafe ebele omona aswani libanda boyotisa akomi na église nde abimisi kibosantu nange nalongola bato na pensé ya hypocrisie. Pasteur Richard, bible elobi na biso passage nde na ebungi ngai moyenge benanga kokweya mbala sambo ngana mina kotombola mbala sambo soki muto adore nzambe azokontinua na ekobo azokontinua komela masanga azokontinua banombre de fois tinali koki 7 fois te mpo nzambe akotelemisa kaka Pasteur Richard. Bon bible bandeko bainterpreta bible na ndenge na bango vraiment bible eza mokando eza inspiré bato oyo bakoma bible bazala inspiré baprofete na bapote bazala inspiré alors makambo mpe biso oteyaka boye ifo nzambe abengo na mosala ngo nzambe inspiré yo pense ni bakomi wana yo mona ba église ba pesi ba tulelo ba mikumba ezaka ba zuma ba kati ya bible so tene ba église musu par exemple na boko tanga ba kombo ba église na ba église musu mona fa ba kota kosambela batika mapapa libanda ba zu verset kana kati ya bible parce que babaki na tango nzambe obenga Moïse abike Moïse longola ba sapatu no place ke bisiko za bisika mo ya bule ba longoli sapatu menani na pesa o makanisi moko ba longola sapatu etika libanda mais mutu akoti na kati mama Mariam soki mutu aza ndoki ese kindoke tika na porte be kindoke koti na kati ozomona kindoke koti na kati matiki mapapa esumuka na ngote mapapa songa na bina mema on hotel ezali dépend na ngamoko ngane na kocha on hotel mais sumuki te ngane mutu na sumuki alors bible ngo bana passer ni keno Moïse a confessé le sum parce que Moïse avaya wana nzamba benga aote ko boma égyptien moko parce que akutaki ba bunda jif na égyptien ba bunda Moïse akoteli ndeko na israélien abomi égyptien wana ndi azaki na lisumu abomaki da mutu ya nzamba yake alongola masumu atika masumu alors vraiment na mandengo lobi alors batu ba comprendre que makambo nzambe eza makambo molimo eza makambo ya nzoto te ezaki mutu akobongola wazo ya na église mazobongola motema ta osaka kindumba aza déjà foi adorateur mama parce que nzamba akota mutu bible ki tango yoki moliloba nzambe koesa motema no makasi te mais batu mususu ko sambela komi ga maloba kaka na sambela ko sambela eza vi mobimba nasi ba semana ko pesa mikolo yo na ko meka définir batu église ngiro banini na pesa batu définition ya église parce que batu ka église kaka ba temple ba tongeli biso ndango église mais ba boss na keto zana ba église mibale na kacha moki wana kolobela wana ba semé ko ya vraiment ko sambela ka muta zo bongo na te lo sambo na nzamba agrega pe batu bongo te parce que bible zo ba ke nzamba yo kaka libondi la muta masumu te ata muto so sala masumu azo prier ata sali ba plata gêner nzamba yo ka ete alors bible bi ke prier ba jisende ya nzamba ya mbango tango mutu aza jisa banga nzambe tango ava mutu afungola monoko na bondela nzambe asayoka bango déjà tango afuka mi nzambe azo agree mbala moko mais tango mokanda ezayi omona ngo bible ke loboko ya nzambe eza mokuse te po ezanga osala makambo ebezanga obikisa matone pesa ba konto te po ezanga oyoka makambo bamundi na biso mais loko pesa biso barrière na nzambe ezaka ba péché mais vini no ke mutu osambela kaka bendenga na hotel na pasteur bona hotel mais nazaka na kobo nazaka muta milangwa nazaka muta lokuta alors eko servinga na eloko ti parce que tozo sambela pona biti mutu zo sambela zo landa biso sambelaka e ba ke biti alo sambo za no royaume d'ici parce que bible bina mukanda ya Matthieu chapitre 6 verset 33 que chercher premièrement le royaume d'ici ta bi que chercher premièrement le royaume d'ici na justice na ngo elingu ba kito bongo la motema nana okota na bokonza nzambe na masumu jamais ozomona yango bible ke na biso ke no mutu fa sambela mutato sambela osaka masumu yango tubaka aza faux adorateur vrai adorateur aza mutu abongo na pesa ba critère ba repentance ba na lobela ki na travers séminaire na ngao na lobaki makambo ebele presque ezande vie ya kobongo la motema jamais même tant wa bible batuno Jésus akutana na bango même femme samaritaine oyo na suka dialogue na bango abongo la motema tango Jésus pesa ba révélation abongo la ki motema je crois ka zongela ki suvia ki lumbati alors vie ko eza vie sika même tala mutu kwa Jaste tanga bongola motema babika zaki mokongole apako ça dit mutabane ko fuita ba impôt alors ça ba tracasser gagner ki ba mbongo ebele mais jour akutana na Jésus
babiki abongola motema pe azwaki décision que soki ayibelo ka mutu akozongisa ngo 4 fois ozomona décision de vie chrétien ta mutu azoya na sepe na bande komingo balandi ngai na enseignement oyo babi papa nga na bongoli motema vraiment na bane osaba vanti ozomona mais banda na yoki matea oyo nde na bongoli penza motema sikoyo alors no senga bande ko ka batikala ndenge babongoli motema batikala bongo parce que kozonga yesu mase komi pembeni basi yesu mase apesa biso presque tozomona ngo toyebite soit koya na 12h soit koya na 18h lelo soit koya na minuit toyebite mais biso zaka ba tozo la ka prêt to zaka prêt nyos tozo sambela nzambe tobi mokola ko ate tobi RT ezoka jour moyiba ka koyiba yo koyiba te ya to prépare ngona banda ko na biso tozo kanga ngona ba clé bien to kanje to tcheba ti vol parce que moyiba akota te ozomona parce que ere moyiba yakala ka mutu te ndenge Jésus ko lokola moyibi alors nana ba ke ba oyiba lelo nana pe ke tamu Jésus oya lobi mais tamu yo zaka la vie ba péché alors ko servir le côté c'est que za foi adorateur vrai adorateur za muta bongoli motema aza muta zota mona chrétien nzambe azo se sanctifier nyonso do yvena dans vrai adorateur. Merci, je pense que monsieur Zako Sepelisa Valandina biso no sotozo ke malembe na ko kita na émission na biso to pe ko chité pasteur Richard oti ko lobana ba qualité te ba critère pour nos vrai adorateur il faut za na kenta nzambe il faut za na sanctification il faut za na makambo belé maintenant lo lenge ni ba adora kanzambe lo lenge ni vrai adorateur ko adorer nzambe parce que les appels sujet beaucoup o et ça comment confusion na mituna bato louange na adoration to ba kapenda te ko distinguer ngo tamu so ba botu o bisa mutu adorer abaine ko louer tango zo bisa mutu louer abaine ko adorer lo lenge ni badora kanzambe penda hotel sabana nzambe lo pro moi confusion ezaka mingi na mitu ya batu on adore Dieu comment bon nzambe d'abord soko lingwa adorer na nuye lo liboso après so mutu arapi ba critère nyonso oyo azobanga nzambe azana mulimo santu alors tango mutu nga va adorer nzambe nano tango komi deva présence nzambe abana ko adorer nzambe bibi ke soki mutu alinga prier akota na kati ndako na ye akanga chambre na ye a prier chambre balo eza chambre banda ko tozolo la te chambre balo beleza motema ya mutu cela veut dire ko liboso mutu ko se concentrer mutu makanisine se effacer ke lobi na liaki te lobi bafuta ki ngai te lobi bana bazongi classe te mutu a se effacer liboso na nzambe makambo nyonso ko kanisa ke lobi emotion na saki nga boye ngafuna sala boye lobi na obala te mutu abungisi nyonso yo koza ya bo mutu parce que to komi na devant être aza likolo ba être nyonso za nzambe o aza likolo ya biloko nyonso za nzambe le temps mutu azo adorer okoza te kozo adorer mba ozo mutema no ezawa mais okasa po tikaki bana nzana ndako parce que olambi na ndako te non tant ozo adorer nzambe bosana ke ozanga ki mbongo bosana ke obotana nuté bosana ke na voyage na ngana no simbaki te bosana ke na naza chômeur obosani makambo nyonso ya mokili parce que komi devant mutu asala biloko nyonso wana komi concentré makanisine ke su na pa nzambe donc nzambe na ebité vraiment na ozanga même aloba loba ozomona parce que mutu to kumisa nzambe peut-être to mona to kumisa eka na mbebo mutema no fe zongi kati na yo o constater makanisi na yo la na tango no bandi ko adorer nzambe na otano ka ba mikango ya sala adoration ka ko yemba na noté o bandi ko adorer na ba merveille ya sala otali kinga peut-être nga na mutu boy ezina ba être musubi kila musunza masala ba PC asala ba fourmi asala ba biloko ebele mais ya c'est sala yo mutu na lilingi na ye ozomona o bandi ko réaliser présence na grandeur nzambe tanda asala ba fleuve asala ba océan o non l'océan so fandi bozomona ngambo suka na ngozomona ngoti ozomona bani ko réaliser nzambe asala nanu mon grandeur wana ndo bani ko kumisa na nzambe ko sanzola yeba bolamu na sa ku tanto na senga nzambe olobini pona libala ngano na adoration ba senga nzambe lote ozo kumisa ka munene nzambe wana ke nzambe za munene osala likolo sala na se osala ba mapata ba sava ba luka ba mekame ba koma na baba bisika likolo suka ba koma ba joie confusion ozomona alors ba grandeur nzambe tema munene na bani ko adorer nzambe ninga sala mukile okaka kaka ndia sala mukile pa masotali mama mukona koma na matadi na adorer même nzambe natalika ngomba ne tonga milikona mabanga na bia gloire à Dieu ozomona ozokumisa nzambe munene nzambe batu musuba mona kaki po ngubera ko adorer nzambe libana ngalo binini bozana kata adoration nzambe yo kote tango ozokumisa po nzambe na bise batuke eloko nzambe alingalo kwa lokumu ezati ya omoni ke nzambe bible bi ke nzambe partage ka gloire na mututé maona batu ba olinga na basale ba olinga bazo gloire bazo bakoma na place nzambe lo lekelanga nzambe aza jaloux na domaine wana mama Maria ko zana idete abika partage ka gloire na mututé alors tant ozo pesa nzambe ba gloire wana ozo sanzo de gloire wana motema no kepa na ye ndela tanga pe nzambe bia mabala lubilo pa mbiso luka pa nzambe so mutazo adorer nzambe kati na solo mama Maria nzambe biki ozana poselo ko bozana poselo ko la poselo ko a pesa o sanke o senga yango ozomona même tant to kota na banzembo adoration na esprit no ekenda pende ko ozo sala ko koti de alola
okomi connecté na monde mususu monde des esprits mais monde des esprits ya nzambe po tozana des monde des esprits ya satana na nzambe mais biso ba chrétien tokotaka mingi ya contact na monde des esprits ya nzambe ozomona okoti na monde wana ozomona keno makama mokilo tikali pamba nyonso za pamba nzambe ndale kili kola biloko nyonso zokumisa ka monene na ye nde na tango na komona pe nzambe osepelaki oui vraiment na ozo na place nanga bazokumisa ngwende nanga bazosanzu baotombola nga ozomona ndenge c'est ça le adoration par rapport à louange ezaka ozoyemba mais ko louer ezali pe adoration yango wana c'est-à-dire muta ozonga kati na azokumisa ba merveille nzambe misani ya minene otali grandeur nzambe ki azana papa te azana mama te azana bandelité azape na suka te nyonso na eza makambo oyo kolekela bomoto elekela bomoto na biso ozomema nzambe na ba dimension likolo. Ok, Pasteur Richard, tant que Dieu cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce sont ces genres d'adorateurs que le Père en a besoin. Les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? En esprit, parce que on a pris ce exemple que au moins nous tous nous lenganzo comme ces amis nanganzo. Makamune gozaka terre à terre, on a résumé makambo yanzo. Mais somme da comme yama bible que nzamba mazuka batu basambe na molimo. Biso nous ça photo comme spirituel. Parce que nzoto tozana ngo kokota lola tema Mariam. Nzoto tozana ba besoin na ngotala na Galate 5. Au moins bazo pesa ba précision misala nzoto ndenge linga. Nzoto Galate 5 22. So tangi na matina ba 19 kokena ba 19 kuna elobela makama nzoto. Au moins nzoto elingi ekobo, nzoto elingi lokuta, nzoto elingi ba fête, so eza fête. Nzoto lokela ta bien tia monzele kende fête. Mais so yeke kende prière e bandi ba raison. Ah na lembi. Na oti musala na fatigué. Neti ba tosuba tika osambela makama nzambe lembisinga. Wana nzoto. Nzoto elinga makama molimu na molimu ba opoza. Oto mona ba opoza lelo ba opoza te. Vrai nzoto na esprit ba na ba vrai opoza. C'est vrai. Oyo mona. Alors esprit alinga kama esprit alinga nini? Esprit alinga ka via prière. Alingi bonté, amour, douceur. Ozo mona bilo molimu eluka. Mais nzoto elinga ka ko swana. Rakin. Asaki nga ngape na zong sabo. Ya alanga na prouver wana nzoto. Yango bible zo kebisa bandimi nzoto nzamba sepena bangote. Mundimo sambile maza trop charnel. Eloko so ebima ta bi ke makambo ezo sepelisa. Même ba midele miso bilamba to monaka. Muto aza muta molima wala tangote. E ko sa esmo ko soni même ba to bapese. Mais o mona mama munene to zo mona. To zo tamona banzena Congo mona ke système ba bima nastu. O mona mama munene mama nzoto se tondi me alati bilamba kangie nzoto. Omona ba parti no so ba mabele bimili banda wana nzoto. Mais muta molima mona suna lati bonga mutu no sambela. Fona na lata avec pidère. Alors biso bandi minza mo senga so koma spirituel. Muta komi spirituel eloko liboso ba no luka ka sa la volonté nzambe. Akoluka to sa le banza parce que na nzoto mo to sa mama ka nzambe ozati mama madame. Eloko etina biso to sa parole de Dieu eza esprit. Esprit ba ki aize kobo nkima. Awa kokosa te parce que nzamba bolo kuta. Esprit siko bana ko rappeler yo makambo nzambe yango Jésus tanga monaki ba disciple moni Jésus même temps azaki ba disciple nae ba komaki no spiritualité bazaki trop charnel ba même tala raison pour laquelle mokolo ba okanga Jésus au monde que Pierre abimisaki mbele akati mutulitoi wana nzoto mais Jésus bino bitumba nanga za bitumba nzoto te so zaki bitumba nzoto na na ba armée yo ba otokutu ba hotel maté yoku to ko défendre ngati azuli to mutana zongisi mais tango Pierre tanga akomaki spirituellement et comment ata ba betie fimbo abi gloire à Dieu na koyo kabinote mena yo kanzambe ozomona Pierre akoma spirituel akoma ko kamasko na molimo même tango Jésus benga ba disciple ba ka charnel mais ba kina bango botika Jérusalem te ndé nazo kende bona tikinu na chambre honte bozela bako makino Saint Esprit koya tango bokoma spirituel ndé bo ba ndé oselanga soki na muto osambela komi spiritualité moi makama nzambe sepelise kozati même tango to loba abato na zape na ye parce qu'il y a une spiritualité. Mais bana nzamba solo, au monde ba wala na makambo tina suka, pe ba to sango parce que ba comme spirituel. Ya au monde que esprit na makambo nzoto ko simbarate. Ozomona, ya monde tant molimo sata kati na mutu, siko nzoto ko koma faible, a ko dominer nzoto. So nzoto zo dominer mingi, au monde ko za toujours na ba osambela moza ba désir charnel mingi. Pe o ba no sa ba péché trop. Mais so comme spirituel, ndo ba no kima mabe moko. Place ba to ngomo no kimi. Place au monde bato bana conflit ko o nino o réconcilier bango wana muta molimo o moni baza bato batambola ka ndenge moti o ko ba bible apôtre Paul obiango malobela tina ba chrétien charnel chrétien spirituel abi tina homme animal homme charnel homme spirituel tala raisonnement bato misato ba raisonnement ndenge moti o mona ki homme charnel raisonnement makambo terre à terre muto azape
homme animal a raisonné comme nyama ne bible lobi mais muta spirituel a raisonné bien au mona kazo kima mabe azo luka ko sangisa bata zo linga penza via masumute ayeba kinzamba alingi boye na una sala te afasa likamufa kosite nzambe muta mulimo za ndingwa yango bible wiki biso to koma ba spirituel mundima komi spirituel eta ko mona kanzambe te parce que nzoto ko ya mabele ko zonga mabele eloko ko mema biso na lola na rendez-vous ya enlèvement ezaka ka spirituel parce que ben milimo na biso ne kobika ndet mama ndet tozaka bosi to ke plus loin tozaka na dende mutaza composé na trois parties mutaza composé na esprit âme na corps nzoto ezaka eza lokola enveloppe ya yaka po molimo va sala fa basanga bazana nzoto molimo saka dans le vide molimo fela tanzoto même ekota satan même ekota nzambe avant nzambe ate ya batu besengeleka yeso akitaka lati nzoto bomoto mais réalité c'est esprit moni en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Bible dit que les écritures disent mais l'esprit qui donne la vie. Esprit n'est pas sa vie. Vie est na kata molimo. Na kata nzoto vie ezate, ezaka mndebi ke kufe poli nango c'est fini soit nango sili. Mais molimo na biso ne ko samba devant nzambe ko za milimo na biso. Yango tozana besoin ki bato ba bongo la metina parce que milimo na bango bika. Et là ko nzamba za na besoin kati na muteza esprit ya mutu. Parce que esprit nango ne ko mona lola. Esprit na peso to sinza mete on peut que d'enfer esprit. Bible na kati na sisa penser nanga Bible dit que c'est le spirituel qui conduit le physique parce que non c'est ben dans esprit avant même muta voyager il faut spirituellement muta ça à voyager ceux qui muta voyager spirituellement physiquement pas voyager même avant maman ma faut bala ba ko bala ki no spirituellement bala ki papa piam nde ekolata nzoto c'est-à-dire démarche non se bandaka na molimo après ekolata ka nzoto pe comme na accomplissement na molimo ceux qui muta na longité na nzoto pas ko longate avant mutaba na ko sala il faut sala non spirituellement ceux qui muta sala spirituellement physiquement makambo ekoyate c'est le spirituel c'est le spirituel qui conduit le physique. Merci pasteur Richard Nyakese tozokende malembe na koshite na misena biso eza passe pasteur Richard na nzoto physique boye vrais adorateurs pendant maintenir cap c'est-à-dire à maintenir pendant spiritualité wana et ça moi passe il faut ni ne sengeli ndini ba critère ni to pe makasi effort na ko sala pour maintenir pendant ko zala na liste ba vrais adorateurs pour maintenir yango sengeka ka mutu azala kana présence nzambere nyoso ozomona soki molimo musanto aza aikati na mutu molimo santa ngaya kamona mutu au moins tant musu tozaka na ba force mo spirituelle taka mutu osamba so molimo kiteli omona ko mu parler la langue tala na monoko la pate compte au moins ba disciple ba ki batanzoto mais toujours molimo sato yaki ba komi ko ba langue bato ba ebité au moins siko ke bo moto ekufi bato ba komi ko sasi ko mokano nzambe eza nango pasité pona bata molimo za pasité parce que eloko na obisaka eloko bato ba zuba batela ngo biso bato to batela makambo nzoto au moins muta batela lamba mo ba batela eloko mo boye a batela ngo jalousement ba yiba ngote mais to bungisa ka bonzambe facilement likolo kata muso kuti likamo boye muta sumuki aswani akangi bakanda. Ok, molimo sote lingana makambo te. Ya biso da katanga musu na kena beta libaku. Peut-être nga za papa na para. Na kuta bana basema kamoko o sepel singate. Na na droit ko beta bango parce que Bible autorise ngo. Nde na zo dike bango fona beta bango. Ou be na siliki. Mais ta so na siliki na ko lukate ke kanda ne ko matipo ko ko ma 2 jours 3 jours. Même nga bona marié. Makamso ko mo stanga pa ko sa mo mbeba mo baseli ko mona sepe na ngote. Na ki ko silika pona reprocher na zo ngina nzela. Mais na ko fana na fana mo stanga 2 jours to lo banate e simbate. Fona lukava dans la madame moi likamo saki na zongi na raisonnement so ipenga saki mabe on a bêtise na ki pied d'achauffement pour na il faut na se reconnaître senga pardon to comme bonne terme tout dans la relation c'est dit il faut na garder eloko zakati nanga so na kangi kanda molimo na zo banga so na kina sali andora madame nanga so na kiko za mwasi mususu na bimina ye na biki na sumuki nzamba ko tikanga parce que tant muta osumuka nzamba zo tike mbala moko pona muta maintenir loko na senga mutu abake na to sa nzambe na sala péché pona maintenir espion nzamba chekati nanga na gardon parce que yango neza vie ozomona parce que bible que ame zo sumuka neza ame ko kufa ozomona alors tango ame zo sala ka volonté nzambe ame zo za toujours ko za vie kati nango parce que na yebi RT naza mutena biki na yebi batan na yebi kinzamba kiso avana ya Jésus abaki avana ya bomona babitumba banzala bapasi na yebi ke to kompena na tango to komi na porte poto kinda lèvement salama alors nakosa suba blague te na yebi ke nakosa likambote nakosa likambote o bible boy na kosala ngote o bible bina sala ngono sala ngopo même avana sala likamosongo mama maram na kino kosite nzambe likamo ina sala esi ozana kati so na monike likambo ko nzambe azana kati te lobita monsieur ko longola présence nzambe kapo tango sama kambo zana libanda volonté nzambe atika ka mutu déjà supposons na ngana ke na Angola te na monika pona Angola bato bazo diamant na ki Angola nzambe otika nga parce que nzambe mutatinga na Angola te mais so même na lekina internet po ta nzambe bina ngana le internet ekoki
bandaka la na yaki awate mais ndambe bi ke kende siko internet parce que opambola bana nga baza partout parce que ba li de Dieu bazaka na Congo te baza partout dans le monde pour message na te yango monde atie ba li nzambe ba balandi yango ba pambo mais à travers message moni na sala mona tamo ko fixer na mona pe ba fruit na ngoke bato bazobenga bato ba comprendre makamuninga na oloba ozomona na oloba ka vete maloba simbi bato ba bongo limité à travers message bazali parce que siko tant ko nzambe bina kleka na internet mais sino leka ki avant nzambe tina ngate tamsume nga bato ba landa pe ngate mutu ba nga bengate bato ba nga baza pe toucher na message oti mais ko bato baza toucher c'est que comme temps nzambe fixa kinga ozomona il faut mutu abate la ka bonzambe mutu abebisira moninga sanctification te tant ozo koya luka telema ozonga na boka na nzambe parce que ce qui nzambe atiki yo ba ke satan mutu ko récupérer. Ok, Papa Moïse Pierre, mais muta bebi c'est la moninga sanctification na eti on les a maloba na yo to osiko to loko clôturer partie les vrais adorateurs o la ki suba na nzambe enseignement nini ozo bongisa na to so déjà maté ya mususu oso ezade na cuisine ezo lamba biso toza ba guerrier ya kolo sali ba to nzambe toza ba bouche autorisée ya nzambe moto nzambe apesa ministère akozanga nga message te so moni moto abenga mi pasteur obe apôtre évêque prophète soki akomozanga message mama Mariam c'est ki nzambe mutabenga ete ndenga nazaki nzambe biso osambelaka nzambe apesi nga enseignement mosusu tana promete bana nzambe na pesi bino teme boko sepela nazesu na enseignement mosusu nzambe apesi nga makasi oyo ko differ sous peuple makasi koleka nazo mi préparer ka na prière parce que nzambe inspiré nga penser na kati ya message nzambe apesi nga message ezali do bana nzambe batika la brancher kozela musana bino oyo bolingaka ndenge bande moso babengaka que la voix qui crie dans le désert nazaka mongongo ya mongangi kati na lisobe ke bobongisaka baba na kolo parce que nzambe apesi to mission ko préparer épouse nae tozo nga tokutana na Jésus Christ mais biso faut préparer épouse akoma devant mobile nae sans tache ni ride alors ba seigneur ezali kaka ekozala kaka taki nzambe apesi biso bomoi molimo santo azo inspirer biso makambo tokoyebisa bana nzambe tokozanga enseignement te ba seigneur ezali na kopesa après awa mais nazo préparer quand on a prière parce que force na biso za la prière ozomona tout monde ame banganga ba ke ba temple pona ni base la forme biso force na biso za la prière moi vrai adorateur ala ndangai prière qui ko négliger ngote fukama ta vola la paix inédita la mukati pongi na opesi na meta inédita tala ba zere bele to pesa reti bandeko neti lelo eza journée match na moni bandeko ba okene match parce que mboka na biso so beta na bandeko mosusu ozomona bat no so baza zeba so akota stade depuis 10h mais match eza sona ba 19h tala ba zere combien perdre pona ozela match mais pona kolo pesa kama inédita na journée au bon de laka vie chrétienne eza vie ya kotosa nzambe eza vie de prière eza vie ya sanctification vie ya sainteté ozomona nde présence me mambatuna bana nzambe balingaka sambela pona nga bien biso ba passer ko sambela pona bino mais bino moko po sambela parce que nzambe pa linga ko sambela ozomona eza ko mutu moko poni baba basaka ta ba geste eza ko bana ndo botima Mariam azana posa ya osombela ta musu kechi alobi ta fandika kwa baba okoyeba nini kana besoin kechi mais so bike mama nazana besoin ya kechi nde osombela mais biso lo ba dialogue ya mutu na nzambe biso to foto sur na papa na biso ozomona maboko na biso ka likoleza ko ba antenne ba réseau ngo maboko monoko na biso siko ezoloba ma campagne papa ndio mona pe nzambe akokréer ma biso na ngo besoin eza lokola ya mambo tete ya 666 kaka sans téléphone ya lito eza ba communication ya kindoki mama mbote vraiment oya ya kindoki za ko benga ba démon mais oya biso za to tomboli maboko boye ozomona tango to tomba maboko eza signe ya victoire ta même tango Moïse abunda na ba bana Israël babunda na ba na bango omona tango Moïse maboko zolemba bana peuple Israël bazo ko soutenir maboko naye de maboko ezaka na maboko signe ya victoire to tcha maboko likolo to zolo ba panza ba besoin na biso muto akiko résoudre makambo na biso mama Mariam muto azati ata bisinga pasteur makambo na kiko sunga yo mais omoko poza na conscience ke na sambela nzambe ayoka yo yo moko poko loba makambo nzambe ayoki naye nzambe ayoka ka bantu muto nyonso nzambe azana droit ko yoka ye omona faut to loba ka so zolo ba nzambe aza ata nzambe ayebi mais asengaka ke eza devoir il faut to loba eza devoir il faut to prier ka mingi bana nzambe ba ma vie à prière makasi tant muto azo prier mingi mo nzambe zo kola kati na epe nzoto. Merci pasteur Richard tokomi na suka ya émission na biso lelo ba suka pona balandi nyonso ilubaranga suka ezaka ka bandeko ba olanda biso bible biki likolo na se koleka makambo nyonso koleka mais malo sauf malo banzambe koleka kati malo banzambe tikala ndengona ekoleka kati alors bible biki racheter le temps car les jours sont mauvais bandeko ba bongono mitima te vraiment bobongo la mitima bandeko pe bazana ba bandeko sambe bosa ba bêtise mais ba ke kolo mokilo linga zonga mokilo to sali 100 ans 120 ans ba okufa no kaka problème na ngai za kasiko ko banga na ngai za kanini
nga to muta kufila na liboso ngala bakaka muta yebaki nzambe yebaki nzambe te wana ezaka penza ngala sala bon so muta kufina kati ya mabe na okaka pasi na motema parce que nzambe azobaki non asepelaka na liwa mutu mabe te biso toza ba sentinelle kolo atie biso mpona koveye mpona bino moto nyonso akozwa grâce ya koma pasteur te to mpe apôtre évangéliste te mais nzambe abengi catégorie moko babato mpo aéclaire bino mpo nzambe moya kita te eza te mais azolata bato alors bandeko bazoka ezaka nga te me basali nyonso okoyoka ezala balekana na Nazareth eza bokokutana bango partout oyo azoteya message ya kolo tobongola mitema na biso parce que ta ekomi ya kobeba mikolo ekomi mabe makasi tomoni ndenge makambo ekomi mabe tala mama Mariam omonake na mboka mosusu omonake mibala mibale bakomi balana basi na basi bazobalana eza normal l'état peut normaliser yango yebaki eza dia koannonce ke kanda nzambe yaka na makambo oyo nzambe aboma mokila Sodome aboma mokila Noé à cause ya makambo oyo babike makambo eleka na ntango ya Noé yango ekoma na ntango na biso oyo eleka na ntango ya Sodome yango ekoma mpe na ntango ya génération oyo bible génération ekoleka te tokomona makambo alevement na miso na biso bandeko babongoli motema te bobongola motema ope bosambelaki na ndenge ya baaventure bozwa vi na bino bodiscipline yango parce que koya ya mwana moto ekomi pembeni vraiment loba nanga soki ekozala wana esenga mokolo moko tomonana na bino boza bandeko na kati na kolo so tokute na lole ekosala bien ke nakutani za baaméricain za bafrançais za baanglais tokutana na lole ekozala bien parce que tozoprépare nde vie éternelle soko okoti affaire eza éternité okia libela so po okoti lola eza siko mpona vi tokende kovanda libela na libela awa tokofanda ba 120 ta ba 100 ta tokufi mais place ke tokende vivre libela bien aimé yo banozika na moto panda libela vi nozika kaka na moto okoka moto bongola motema liloba nanga suka ngwana mosena bino ye pasteur Richard Mangando Nyekese oyo bozo bolingaka mingi numéro nanga téléphone ezali plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 vraiment la pesi bino so mbote bandeko nyonso bana nzambe nyonso na longoli ndeka bino nyonso bo bana nzambe asolo ba eli dédié ba vrai adorateur place bozali na pesi bino mbote bisika bozali vraiment liloba nanga suka ngwa. Merci pasteur Richard Nyekese Mangando, les vrais adorateurs tokomi na suka na yango lelo. Quant à moi, je vous aime et je vous dis ciao, à la prochaine. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelo